Côté des musiciens chrétiens, au monde Alain Moloto wapi. Na monaka frère Alain Moloto na paradis. Na paradis bon Marie Misam. Oh sœur Marie Misam na monaka en enfer. Ah bon? Na monaka en enfer plus de 3 fois. Il na monaka en enfer. Banda ko la sanki parce que banda ko yemba mais etambuli ezalaki droite na misu ya Nzambe. Nzambe ayebaka nyonso biso bato tomonaka na biso na misu me moto amonaka ya molimo eza Nzambe nde yango wana nkolo bandaki kolakisa ngai ke bato mingi mpe bayembelaka ngai ebele bazokende lifelo mpo nini mpona makambo wana bamosusu mpe bazobeta biloko ezomemi bato mingi na lifelo mpe baconseil oyo bazobeta wana baza kotaxe bambongo donc bazo taxer bambongo avec kokota na ba place wana donc ils appellent manque de foi ils a kozanga kondima Shalom, shalom bien-aimé, merci Nabinonyo Kobozola Nabiso de partout, Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Antoya Kolobake Nzamba Boto, voyez, biso soif na masa zosa, biso elongo na pasteur Fils Amicia, la bouche tourcée de l'Éternel depuis Zéruc, na filo mokoya motema ya Bivens lomo depuis Londres, na maman Gisèle, Luke lo motema papa Emmanuel na Boston, maman Mami Mbonga depuis la Suisse, Nzamba Lola Amona pe Amona. Sarah Yoka Motema, il y a papa Cédric Nouleno depuis Canada. Na Bosante maman Cécile Chika Motema papa lui Mayala na Ottawa. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Antoya Kolobake Nzamba Boeto Paye biso swapi toujours na cadre pour informer bino lelo tozana nani tozana ba moko ya ba pasteur ba prophète OK boyebi est très bien les ressuscités de la mort oya kufa à la mokana 3e si c'est 4e jour oya mona ba makambe dele tanga kufa kana comme pasteur Isaac Mayele. Shalom papa. Oui shalom. Bonne santé papa. Santé madame. Vous allez bien? Qui m'est Ok, bandeko bazolanda biso ba o ba mono kala ozali les ressuscités de la mort au kufa o la moka 4e jour to 3e jour 3e jour au mona bandeko ebele na lifilo na enfer au mona na ko rappeler biso rapidement un pas en arrière avant que tokoba na message au meme biso lelo. En tout cas merci mingi pour pesa biso maloba bandeko oyo namona na enfer abandi namonaki bamusicien ntango okufaki ntango nakufaki namonaki bamusicien oyo nyonso bazaki na kati ya makambo ya mokili babanda kosalela mokili namonaki bafranco yamonaki abi mona bango kuna namonaki bandeko ya bamalilo na kati ya saison de mort bango nyonso bazalaki na kati ya lifelo parce que bayebaki kondimela Kristo te. Mobutu nde omona na paradis to na lifelo? Bonga Mobutu namona ye na enfer na lifelo. Ok. Na séjour de mort ex-président wana namona ye kuna parce que asalela Nzambe te. Po bato ebele mpe bapozaki question wana mingi e soki ezalaki na moto ebisaki bango azalaki na lula mais en tout cas nga namona ye na lula te namonaka ye mpenza na affaire parce que bayebisakaki ayebaki kosala barepentance te de repentance ezalaki sincère te soki mpe akutana na basala Nzambe asambela mpona ye mais en tout cas oyo Nzambe alobelaki ngai te afungolaka mpenza motema te mpona kotika makambo mabe parce que omoni délivrance ya moto mpe ezalaka fu moto atubela nyonso mais soki otubeli ndambo me mosusu wana obombi obiki no ndenge naza boye nabomba ndambo soki te nawaya kokufa odiba kosala nga mabe oza na kondima te parce que moto aza na kondima fo atika nyonso atiki tu ntango atiki tu nde moto wana akoki kobika lokola ndenge namonaka emene ya na paradis namonaka ye bongo pepe kale ye aza na lifelo. Ok. Côté ba musicien chrétien, au mona Alain Moloto wapi?
namonaka frère ale moloto na paradis. Na paradis bon Marie Misambo. Sœur Marie Misambo ye namonaka ye na enfer. Ah bon? Namonaka ye na enfer plus de 3 fois. Ye namonaka ye na enfer. Banda kolakisa ke parce que banda koyemba me etamboli ezalaki tout droite na miso ya Nzambe. Nzambe ayebaka nyonso. Biso bato tomonaka na biso na miso me moto amonaka ya molimo eza Nzambe. Nde yango wana nkolo bandaki kolakisa ngai ke bato mingi mpe bayembelaka ngai ebele bazokende lifelo mpo nini mpona makambo wana bamosusu mpe bazobeta biloko ezomema bato mingi na lifelo mpe baconseil oyo bazobeta wana baza kotaxe bambongo donc bazotaxe bambongo avec kokota na baplace wana donc eza mpe manque de foi eza kozanga kondima lisolo ya baprix ya baconcert ya bamisien chrétien tobeta yango prochainement mais message nini omemeli biso lelo papa Isaac message mpenza na ye nango ezali ya bato bayeba se repentir par rapport na temps oyo tozali parce que seigneur ayebaki kolakisa ngai ke omoni temps oyo eza temps moko ya mabe makasi ayebaki kolakisa ngai ke bato ebele bazalaki na kati ya présence ya Nzambe mais lelo oyo balongwe mingi na kati ya présence ya Nzambe mpona nini satana azobenda bato ebele na bisengo ya mokili satana azobenda bato ebele na makambo ya mabe pourquoi soki otali lelo oyo na kati ya baeglise bolingo ya Nzambe esili wana message seigneur ayebisaki ngai abi eglise ya lelo ezali arche donc arche ya lelo eza deja ya kobeba donc kati na bana na Nzambe kondima esi elongwe kondima eza lisusu te bana na Nzambe bakomi kovivre na basystème moko oyo ezali ya kozanga kondima donc bato ebele bapengwi bamosusu bazomona na bandimi ya komona na miso me na kati ya mitema na bango naza lisusu na kati ya présence ya Nzambe te yango wana seigneur ayebaki koyebisa ngai moto na moto esengeli ayeba kotosa Nzambe par rapport ya temps oyo tozali donc temps oyo ozomona boye eza temps moko moto na moto esengeli ozala prêt ose préparer obongisa déjà âme na yo parce que neti toza boye tokoleka bamisusu bapesi bango bamission na kati ya église basalela Nzambe mosala bamisusu baza na kati ya négligence osalaka na intercession osalaka na protocole otika na badépartement ebele ya évangélisation ya kosauve baâme bato ebele batika balemba mon frère ma frère ekozala na motu moko te oyo kosenga esquisse okosenga ngo epai ya nani parce que mokolo wana ekozala pasi malamu okoya na problème na pasteur okoya na problème na bato mokili mpo Nzambe akotela yo mais soki okoti okoye problème na Nzambe nani oyo akokotela yo donc moto akosauve yo akozala te moto akokotela yo na bitumba wana aza te mpe moto akolongisa yo aza te yango wana Nzambe aza koinsiste mingi ke bato ebele esengeli bayeba kotelema yango wana ayebaki kolakisa ngai ndeko moko oyo azalaki na kati ya mokili frère wana azaki frère mais azaki na système ya kobeta mwasi na ye konyokola mwasi na ye kopesa mwasi na pasi kotourmente mwasi na ye nde abukame mwasi na ye banzoto donc anyokola ye mais seigneur ayaki koyebisaki tala ye kuna naye komona azokrie na kati ya enfer moto azokrie azolela yango babengi séjour de mort azolela na pasi mpona nini ayebaki kosala repentance te liboso ya Nzambe ayebaki kotubela likambo yango te donc nayeki komona ye aza kuna na kati ya souffrance azolela azosouffrir azokrie pendaki azokrie namoni badémon bazotourne eloko moko ezalaki lokola moulin ndenge moulin ezalaka baye kotisa yango lokola malaxer bao bayeba malaxer bazonika bato e ndeko wana azokrie azosengaka pardon ke Nzambe asunga ye Nzambe asalisa ye nde bayebisaka ke eza déjà trop tard omoni bamessage oyo
ngai nzambe nazolakisa yo tala ndenge baza wana aza ye moko te bazaki milongo ya bato bazokriye milongo ya bato bazolila milongo ya bato bazonyokoma pasi eleki makasi moto akosunga bango azali te baza na kati ya pasi deja ekomi trop tard parce que bazwaki temps ya kobongola mitema te papa mama yebaka yango ke vanité de vanité tozoleka tokokende ntango nzambe apesi yo eza ta ya kosalela nzambe minute ozomona ndenge ezoleka boye chrono eza wana nzambe alakisaki ngai chrono spirituel emati deja tokomi na ngonga ya pokwa yo soki ozolala pongi peut-être nzambe abenga yo osalela ye me ozolala pongi ozolinga kosalela nzambe te yo ozomona kaka bandeko mosusu oyo batika nzambe bandeko oyo baboya na bango kosalela nzambe a cause ya bisengo mokili a cause ya loyenge ya mokili yo mpe olobi keno folanda kaka bato wana ntango okufa okende koretrouve kuna lokola ndenge namonaki papa wana ya banda kobunda bitumba na mwasi na ye me nake kuta ye kuna aza na kati ya souffrance parce que azalaki mpenza mutu moko oyo abandaki komipesa vraiment epai ya nzambe te mpe atubelaki mabe na ye te nde mabe na ye wana yango wana ememi ye esika wana donc nzambe abandaki kolakisa ngai étape par étape azolakisa ngai ayaki kolakisa ngai na likambo ya frère na biso Farmalola oyo Emmanuel azalaki mpe moko ya ndeko nayebaki tozalaki na bango na limite ntango azalaki kosalela nzambe alakisaki ngaki asauve ye azalaki sauve parce que azalaki moto oyo azalaki humble nayebaki ye me nzambe alakisi ngai ke bato ebele bakobika kaka ntango oza wana ozosala barepentance nzambe aza capable akobikisa yo nzambe apesaka bato mosusu temps apesi yo temps ose repentir apesi yo temps otubela mabe na yo bamosusu okomona okufuka briske bamosusu omona moto alingi akufa me nzambe atiki temps na temps wana nzambe atiki omona moto azosala mpe bapriere moto ase repentir me bato nyonso bakufaka ndenge moko te bamosusu bakenda na se ya pongi bamosusu bakenda kaka boye na malade bamosusu na avion bamosusu na masuwa bamosusu na mituka donc moko te akoyeba liwana ye ndenge nini ekozala mokolo wana yango wana bayaki koyebisa ngai ke ozomona basala ya nzambe oyo baza souple bazokonfese mabe na bango bana ya nzambe oyo baza souple bazokonfese mabe na bango bazotubela yango mpe nzambe atikaka ntan wana eza grâce oyo asalaka parce que ayebisi na kokota na lola eza likambo ya grâce ezali mpe likambo ya baeffort ya nzoto te mais eza grâce oyo nzambe azopesa na baye nyonso oyo ye alingi do soki ye nzambe alingi yo apesi yo grâce wana etango akopesi yo grâce wana yo sikoyo okoyeba kososola keno oyo nzambe apesi nga temps ezali temps ya ngai na se préparer po ete nabikisa mpe ame na ngai donc likambo akobikisa ame eponi mutu te eza likambo ya bapaster ezala bapaster ezala baprofete donc mutu nyonso esengeli ayeba kobikisa deja ame na ye nde bayaki kolakisa ngai lolenge nini bato ebele bazoperdre baame na bango ezokende kose retrouver na séjour de mort. Pourquoi ezokende kose retrouver kuna parce que bato bazwa makambo nzambe lokola masano bamesana na nzambe te bamesanaka mpe na basali na ye te soki ozomesana nzambe ozomesana basali na ye wana eza mabe parce que nde toza wana moto na moto fo ayeba yango ke nde toza boye tokorendre compte epai ya paster te epai ya moto te me epai na nzambe. C'est pour cela na eloko nyonso nzambe apesa yo fo ozala fier nango na ministère nzambe apesa yo okozala batia yo secrétaire okozala batia yo intercesseur okozala batia yo diacre okozala batia yo fonction moko boye bafonction wana nyonso tu esovaka motu te bafonction oyo toza na yango ezali babi ke il a donné à chacun selon ce que Dieu veut de lui. Donc nzambe apesa motu na motu oyo nzambe alingi mpona ye donc na oyo nzambe apesi yo wana fo ozala souple ya lolenge ya kosalela oyeba kosalela temps oyeba kosalela temps parce que mikolo nde tozokende boye ezokende deja mabe mikolo ezokende nzambe ayaki kolakisa ngai eloko moko ayaki kolakisa ngai bato moko bazalaki sans couronne
bakoti na royaume ya Nzambe mais ba couronne ezate bepsinga ke bato wana ozomona bakoti na royaume ya Nzambe mais bazana ba couronne te ezali bato oyo bazalaki na mokili babandaka kosalela Nzambe batelaki na bango kobanga Nzambe mais bazalaka na courage te oyo bazali na courage te bazalaki donc faible bazaki na faiblesse bazosalela Nzambe mais soki alingi akei soki alingi pete akokende na ye te donc mais agarde kondima na ye bayebisingaki bawana babikaki na moto balati bilambe ya pembe babi lokola bagardaki foi na bango baza wana na mlongo ne komona ranger mususu mlongo mususu ezaki na bato wana pe batelemi bango siko bazaki na ba couronne wana ezopela penza lokola moto on dirait moto penza bazolakisanga bango bazoseka do sourire na bango na esengo makasi epi Seigneur Jésus-Christ atelemaki tango atelemaki abanda kosepela na bango abibini ozala na premier rangée batie bango na premier rangée bango bazalaki souple babi bazalaki souple na évangélisation bazalaki souple na intercession bazalaki souple na msala Nzambe babi que les royaumes des cieux depuis le temps de Jean-Baptiste ce sont les violents qui s'en emparent de bateau à violence ayeko que bateau bakongenga na lola ezande bateau à violence o bazalaka ba courage pour ko salela Nzambe bazalaki na courage ya kosala msala Nzambe bazalaki kolemba te bazalaki wana tout le temps bakofinga bango bakotiola bango batalaka mutu te batalaka donc batalaka gauche te batalaka droite te bango batalaka kaka oyo babenga bango nde bato wana ozomona bato babanda kofinga bango na mokili bato babanda kotiola bango na mokili mais tala sikoyo baza na bacouronne d'or donc bacouronne na bango ezaki ya nord bazopesa bango yango babisinaki omoni ekozala mawa mingi mpona bato mosusu bazoservir Nzambe na hypocrisie ayebisaki lelo bato ebele bazoservir ngai Nzambe na kati ya hypocrisie ebele bazoservir ngai Nzambe na kati ya lokuta bamosusu bazoservir ngai Nzambe na kati ya makambo ya mabe na kati ya kindumba azosalela Nzambe mais azosala kindumba azosalela Nzambe mais azosala makambo ya mabe azosalela Nzambe mais azali na bakisi moko boye asalaka parce que bamasumu yango eza bakana baka bakenda kolakisa ngai kote mosusu oyo ezalaki na baserviteur de Dieu bazalaka baserviteur de Dieu mais na séjour de mort basimbi babiloko na bango moko ezolumba solo na milinga bayebisaki bango bazalaka na ba pouvoir moko boye ya mabe ba pouvoir wana yango ebanda kotindela bango bato ba pouvoir wana ebanda kotindela bango bato ba pouvoir wana ebanda kopesa bango ba puissance ebanda kopesa bango gloire siko ba pouvoir wana ebebi ekomi mai desiko bazaki na mlongo na séjour de mort ba démon siko ba telemaki basi ki ezana ba démon oyo wana ozomona ba telemi baza ba démon oyo ba pesa ba pouvoir na ba faux pasteur wana ba pesa ba pouvoir ba pesa ba puissance bazo tombola bango alors ndé bazo tombola bango wana ndé bango siko bazo ba succès wana omona ba église eza plein donc ezozala sikoyo na lokumu ya Nzambe te mais eza makila ya bato debesika ke eza kana kati ya makila ya bato mais basale ya Nzambe solo bato bazondima bango te basale ya Nzambe solo bato bazoyeba bango te pe bato bazokipe bango te mais yeba ke bato wana siko malgré bango bazwi lokumu na mokili bazwi bambongo bazwi ba voiture bazwi biloko ndenge na ndenge ba voyage ndenge na ndenge donc baza penza même na ba empêchement te o ba voyage donc ba voyage eza kilikili mais bazwi déjà nous na mokili awa na la place ezate bango bazo souffrir kuna bango bazo souffrir baza na kati ya souffrance mais c'est on ba oyo bazaki baza basali nanga bazo patienter même na tango pasi bazo kanga mutema soki azwi akumisinga Nzambe azwi pete akokumisa ngai Nzambe soki azwi akumisinga siko la nila bato nyonso mona kikuna na kati ya séjour de mort wana na lifelu wana ndenge babanda kobeta ba cri ba moni ki basali donc faut ça faire bazo regretter pona nini balekisaki ta na kati ya mokili pona nini balekisaki ta na bango na kati ya monde oyo siko ta wana balekisaki ezalaki à cause ya biloko ya mokili
balokuma mokili babozu ya mokili mais ce que nzambe azokipe bango lisusu te pe nzambe azolandela bango lisusu te parce que nyonso wana basalaki déjà ke na mai do bamifutaki c'est-à-dire que bamifutaki na bango tant bazalaki déjà na se ya mokili. Amoni mama mususu bengaki ngai na Brazzaville pour la question wana bandako ko poser en tout cas nazo répondre pour ko lobete en tout cas neto aliko sala nzambe boye to ko sala musala nzambe wana ti na suka to ko sala ngoti Yesu akoya do biso pe to ko lemba ko lekate ata ba o bazo chola en tout cas to ko tikate tozo continuer ko pesa ka ba message partout même dentro ebo et na kati ya chaîne na biso to bandela aw donc dentro za wana to lembate toujours tozo continuer ko annoncer bana na nzambe ba message oyo que ba bien aimé to comme les jeunes fin de l'année to comme pe na temps de la fin donc mutu na mutu foko yebaka vi na yo ndengo zo tambola ndenge 2024 Seigneur Aïbsa Kingaiki 2024 Bokeba na 2024 Baliwa ekozala ba ya makasi ba mort subite banda janvier ba mort subite 2024 batu mingi bakokufa baliwa wana ekolandana na kati ya ba famille na kati ya batu to moni yango pe ezo continuer baliwa wana ezoya modèle ezoyela wana photos za la capre liwa ekozwa yo ozali ekokontete koza ministre ou bien gouverneur ou bien pasteur ou bien prophète ou bien nani donc yango ezwaka mutu nyonso yango wana chaque jour oza na ba problème na bato sengaka bolimbisi koza na problème na mutu te zala motema polele fongola ka motema partout parce qu'en cas de problème Zambé soki azui yo ozokende ko se retrouver na kati ya esika moko ya bien eza lokola ndeko moko na banda osola na ye bato beli bayebaki ye frère Peter azaki frère moko azaki kosala pe misala ya nzambe mingi frère Peter wana azalaki awa na bandal ezaka na jour moko frère ango ayaki kosala neti akufi mais Seigneur ayaki kozongisa ye mais kota kendaki bakebise ke omoni ndengo zozonga na mukili bongisa akomaka na négligence moko na côté ya évangélisation parce que azaki évangéliste azosala ba évangélisation à travers ba livre ya ba témoignage na côté ya maison eza édition à maison o ezala mingi na bandal eza kokamba na bandeko ebele vraiment muna okomona ke nzamba ebaki kolakisa ba makambo yebisa ya se préparer à se préparer ndawana zaki na matadi na bengi en tout cas Seigneur il faut se préparer tant na yepe aïbsien qui en tout cas na bela ki pe na kota koma côté na kenaki na koma Seigneur akenako lakisa ki na bongisa na mukili avant na zonga ya ngwana nde système nzamba asalelaka yo komo na boye olali ndoto bazola kisoko na ndoto ke olingaki okufa mais mwayo kufa ezate ngai nzambe nazongisi yo oyebite pourquoi siko nzambe azongisi yo don nzambe azongisi yo po senga peut-être bolimbisi pa bato po peut-être ezana mutu moko bomanda ko yokana te esengeli boyokana frère azongaka kaka na bandal abandi ko sala ba repentance na miso bato nyonso abandi ko yebisa biso ki en tout cas ndenge nazawa na moni ke tana ngai communiquer mais Seigneur ayebisinga ke ndenge na kebu dena yebo na kozonga lisusu eumelaki pete eumelaki te Seigneur ayaki kozwaye Seigneur ayaki kozwaye gloire au Seigneur qui à travers ba repentance wana salaki eye ko sauver ake kota na kati ya royaume nzambe dena eko mona ye avec ça en tout cas prophète Isaac frère Isaac na sepeli bakasi parce que nzambe asalinga grâce na moni Seigneur Jésus na kati ya gloire na moni Seigneur Jésus na kati ya trône azonginga misu na ye lokola ba étoile nabi alléluia gloire à Dieu oui ezabongo don nzela otozokende zanzela okwei telema kotika la kakate ya kolala kotika la kakate ya kokweya telema sala ba repentance luka nzambe confesser ezana mutu moko te akokale yo pona kokota na bokonzi ya nzambe ezana mutu moko pete akotinda yo na kati ya lifelo bobele ye nzambe babike nzambe wana nde mutu azana fongola wana Jésus Christ abike je tiens la clé de la mort et de la vie donc fongola ya bomoyo
na ya kufa ezalaka na maboko ya Seigneur Jésus-Christ. Ya mwana yo mutu ya mokili kobanga mutu te, tobangaka bato ya mokili te, tobanga Nzambe. Banga Nzambe. Lelo nazomona bandeko mosusu tant ozotambola omona ndeko mosusu azomela masanga soki amoni yo na prophète azwi mlange masanga abwaki abani kopesa mbote mosusu mona azaki na cigarette abwaki po apesa msala Nzambe mbote mais ozobanga pasteur ozobanga Nzambe te Nzambe azana likolo azomona partout na place okwisi cigarette wana miso ya Nzambe ezomona place wana ozobombama miso ya Nzambe ezomona. Donc dès toza wana tous les jours faut tozalaka na vie ya repentance parce que miso na Nzambe ezomona basali ya Nzambe solo bazali o bazote ya vérité pour nous sauver bato mais bato bazokipe bango te pe bato bazotala bango te pourquoi bazomona bango azana mbongo te azamu to pasi azamu to kolelela azamu to boy ndenge makamba ndenge ezali mais soki otali na bisika oyo makamsusu ezalaka bato bazosala ba pratique ya mabe nanzela ba pratique wana bato bazobimisa bambongo bato mususu omona mutu abengi ser boni en tout cas ndenge za wana avana yamba yo esingelo na salelo service bongo boy omona pe mutu azondima pe azosala mais na basala Nzambe basolo jamais bamsusu bazopesa ba citron oh citron oh mela citron oh mela boy babilo kwa ndenge wana eza moko ya ba pratique o toza ko dénoncer etant ki bana na Nzambe toza na temps moko pour zala vigilant zala vigilant musala Nzambe ya solo koyeba na humilité oyeba un vrai serviteur de Dieu à partir ya humilité komi kitisa wana omona pe aza simple azoluka na pe bloka mokilité do azwa te azakuna te ya azote ya kaka ba repentance Nzamba pambola tomona ki na papa Edi na bala tomona ki na papa Jacques Vernon o na mona ki na Lola na mona ka papa Jacques Vernon na Lola na ko mona susu papa Edi na bala na Lola baza na kata ya Kembo Nzamba bandi ko kumisa basali yango ayebisa ke onu basali oyo baza basali na ngai nde baza boye basali lingai na kobanga ngai batikali ko simba kisite batikali ko simba biloko mokilité do bazote ya penza simple atei na ile bana Nzambe bazokende tina bamboka bazokende tina ba village mais lelo o po yebisa msala Nzambe kene même na village pona koteya bakondima te même na ba Congo awa jamais même na bandundu awa jamais même na kata Kinshasa okei na bakimwenza kuna na basuka mboka partout na malweka partout jamais mona mingi bazokima parce que kuna na kozwa nini mais biso toyebi ke liloba na Nzambe te ya yango mais Nzambe oyo azwaka bato en charge awoyeba kozwa yo en charge po Nzambe azwaka basali ne en charge po aza Nzambe ayebi ke yo ozosalela ye akotika yo te kotia pe mitema mingi epai ya bato te tia kaka mitema epai ya Seigneur po ye mutu abenga yo ayebi ndenge nini akopourvoir mpona ministère na ye ayebi mpe ndenge ya kopourvoir mpona vie na yo yo yango wana omoni tozobenda bato oyo bana na Nzambe tokeba sélection ekoti makasi na kati ya mokili kolanda na yo mutu te na mokili awa toujours zala na identité na yo o Nzambe abengela yo zala toujours na msala na yo bato bako critiquer yo bato bako finga yo bato bako lobela yo kanga mato edo salam sala ti Yesu akoya et okomona ke Satan lelo azobenda bato ebele parce que atindi ba envoyer na kati ya église o wana balakisaki ba mission ya Satan batindi ba envoyer na église ba envoyer wana balakisaki ngai kaka mikolo yo ke mission na bango wana eza nini eza ya kobwakela basala Nzambe ba malade kobwakela basala Nzambe ba malade basala Nzambe bana kobela mingi do ba yesinga suke to bondela mingi pe ezala pona basala ya Nzambe ba serviteur de Dieu ba vrai homme de Dieu to bondela mingi pona bango to bondela suspect pona bana mike donc bana déjà monde spirituel les a ko déclarer bango par rapport ya makamna bango pona nini parce que na kati ya bana Nzambe a tiepe bétoile na kati ya bana Nzambe azo sala ba miracle apesanga verset ya Joël chapitre 2 verset 28 à 30 abike promesse na ngai Nzambe ezaki bana miki fo basakola mais bana wana ba sakola ndenge nini ya moni siko plein à Satan asali ke ba eko initier bana miki baba na kusala ba bêtise kolakisa bana miki ba vie ya mbindo kolakisa bana mike ba vie ya mwasi na mbali bana baza mike ba ekolo wana fo ekufa
bisika misusu tomona na ba pays misusu bazo ko élever sorcellerie bazo tombola ba sorcellerie bazo ko élever ba biloko na ba incantation kati na bato ndio moni ke ba système wana nyonso eza ba système au diable abimisi bakisi banganga biloko wana ezalaki ya kobatama mais lelo on nzamba yako esanke ebimi parce que bokomi na mikolo ya suka na Matthieu kuna babini babi que rien ne sera caché devant l'Éternel babi na tango asuka eloko moko te oyo kokobatama de biloko nyonso oyo bato bazosala na kuku ekobima oyo basalaki ba pratique ya bondoki oyo basalaki ba pratique ya mabe ekobima yango bomoni bazo initier bana na kati ya ba école bazo initier bana na kati ya ba pouvoir ya molili soki yo parents osambelaka te omoni babebisi étoile bana na yo bamsu bazo former bango bazo kotisa bango na kati ya ba loge ba franc-maçonnerie ba biloko ndenge na ndenge mpona nini bétoile ya bana wana bazozwa yango bazokende kotravailler yango eza na ba système susu nzamba révélaki ke bakobanda kozwa lisusu bana mike ebele bakobanda koboma mpona monaki mpenza ke bazozwa bana bazokende koboma bango parce que baza na mbele na besoin ya korenforcer baforce na bango sikoyo ntango bazozwa bana wana eloko nzambe alakisaki ngai ntango bazozwa bana wana bakozwa makila na bango bazomela eso bazwi makila na bango bameli ekobanda kopesa bango force eza korejeunir bango donc soki bandi korejeunir bakokoma sikoyo na makasi mpona kolite na makambo na bango ya molili nde eza babiloko oyo seigneur ayebisina tosambela makasi parce que ndenge tozokota awa ezali na ntango moko ezoya na mopepe moko boye ya bamaladi moko boye do yango wana seigneur ayebisina ke fo naleka nayebisa bana na nzambe esengeli toujours kobanga nzambe mpe komipesa epa nzambe po ete nzambe abatela moko na moko vraiment eza esengo mpona bino nyonso oyo bolandaki biso moko ya lelo nayebi ke lelo na leki na koya lisusu kobakisa bamessage par rapport ya batemps oyo seigneur apesi biso tokolakisa lolenge nini monde spirituel bazotravaille merci na baoyo mpe bozobengaka mpona baquestion bozopose biso tokozonga lisusu mpe mpona korépondre na baquestion oyo bopose biso na kati ya chaîne oyo ya la voix céleste en tout cas tokorépondre bino par rapport ya baquestion tosalaki mwa pause mwa mikolo ebele mais tokorépondre na baquestion wana bino bopozaki biso chaque question tokopesa mpe réponse nango en tout cas tokomi vraiment na suka kolo abatela moko na moko batela kondima parce que apocalypse abiki na ntango ya suka bato ebele bakokweya bakotika nzambe parce que satana akolite ke amema bato ebele na lifelo mais yo kolanda bato te kotala mutu te tala nzambe mutu abenga yo zala na elikiaka toujours epa nzambe pesa yeba banopesa bapaster na bango merci papa c'est merci vraiment tala na koti na lola parce que oteyaki nga merci vraiment na nzela na yo na bongolaki motema na linga na keneli felo mais na nzela na makambo banda koloba malgré banda koswa malgré banda osala pasi esungi ngai nde na kota na bokonzi ya nzambe malgré makambo wana banda osepela yango te lelo repentance bato basepela yango te bato basepela na mateya wana te bato balingi olobaki no ozokende poto ozovoyage ozobonga wana mpenza bato bazosepela makasi mais biso tozoloba ete bien aimé bongama yebake tozali bapelerin tokoleka lelo oyo soki nzambe apesi osala misala na esala yango ebele baza kuna nga namonaki bato mosusu vraiment moto aza na paradis mais azolobaki mpona nini nasalelaki nzambe te do azoregrete teke aza na pasi mais azoregrete parce que bakomi komona sikoyo ke baoyo bazokontinue kosala misala ya nzambe baza na bisengo makasi na bokonzi ya nzambe baza na baniveau élevé polo ezalaka baétape par étape bamosusu baza na lola moko oyo ya niveau ya kitoko makasi ndenge tomonaka na Congo boye Kinshasa do Bagombe bakampagne bakartier moko ya lixe bakartier bien donc na bokonzi ya nzambe na lola pe ezalaka bongo eza ba étape par étape ba étape misusu eza vraiment omona bato baza na niveau likolo ba misusu baza niveau assez bokonzi ya nzambe ezo dépendre ndengo ozalaka na mokili soki oyambaki ye osalelaki ye mingi te okozala na bagrade te baville mpe ezali baville eza ebele parce que ilolo eza 7 étapes eza 7 étapes oyo ya monene na 7 étapes wana eza 7 niveau nzambe azalaka na 7e ciel paradis ezali 3e ciel
ce que tu as dans Corinthiens 12, dans 2 Corinthiens 12, kuna balobi yango paradis eza 3e ciel nde esika wana bato bakufaka kati na Yesu bakendaka bao babangaki Nzambe do bango bazokende kuna bazokende kovanda elongo na banja Nzambe pe bazalaka na paradis mais Seigneur Jésus-Christ yazaka na ciel na 3e ciel kuna esika Seigneur Jésus azalaka de kuna sikoyo nde esika ba 4 êtres vivants bazali ba cherubin de côté trône ya Nzambe ezali et puis ba trône ya Nzambe eza mon côté azana ba trône de grâce azana trône de gloire azana trône de jugement eza ba trône différent na tango mutu azana ba souci na ye azolele pa Nzambe wana nde azokende na trône ya grâce na tango toza na masumu tozolele pa Nzambe tozokende na trône de miséricorde na tango tozosala ba louange tozokende na trône de gloire donc ba trône wana ezali trône ya jugement eza na tango bato masumu bazokufa tango Seigneur Jésus-Christ akoya kosambisa bakufi nde wana akoya kobwaka bato sikoyo na lac de feu kuna parce que ces jours de mort tomona lelo eza pe na moto bato bazozika baza na pasi mais lac de feu nde eleki wana eza nde suka ya makambo tango akosambisa bato selo Apocalypse 20 verset 11 à 13 otangi yango omona na bana mike na ba mikolo bakotelema mokolo wana mpona kosamba na miso ya Nzambe ekodépendre mutu na mutu na makambo yo osalaki est-ce que obanda kosalela Nzambe est-ce que obanda kotosa est-ce que obanda kotosa te nyonso wana ekobina vraiment ezaki wabino le prophète Isaac Maele tozawa toyeko senga na bino ete bolanda ba message nano ndimela Yesu te ndimela Yesu tozongeli be mission na biso ndimela Yesu azala mokonzi pe mbix na yo po tozala sauver Yesu azana besoin ata oza ndengeli ata omelaka masanga ata oyibaka ata ozalaki nganga ubi oza pe nganga bongola motema ndimela Yesu aboyaka mutu te aboyaka pe lolenge ya mutu te lolenge nyonso ozali Yesu wana akondima yo parce que ozali mwana na ye donc tozali na temps ya préparation ya peuple de Dieu parce que tozana moment oyo ya évangile Nzambe apesi biso tosopa yango toloba makambo oyo po ete bana na Nzambe bayeba na kobongola mitema ya omoni Nzambe ayebisaki ngaki temps oyo temps bomoni atie Donald Trump atiaki ye po ete bato babika pourquoi apesaki nga message moko ke akolekisa Donald Trump pourquoi Donald Trump akoleka po bayeba koefface basystème nyonso ya mabe oyo eza na mokili ya bahomosexualité basystème nyonso ya basodomie donc fallait ezala détruit donc yango wana ozomona tozopesaka bamessage oyo napesaki yango presque wana kutu bazosala bacampagne mais Seigneur ayebisengaki moto akolekisa Donald Trump bato nyonso esengeli bayeba kondima Nzambe atie po ete kimia pe évangile ya Nzambe ekota liloba na Nzambe eteya bato toteya babiloko wana basystème nyonso ya bocultiste fo ezala détruit nde temps oyo tozali yango wana eza temps ya kosalela Nzambe eza temps ya maseki te Nzambe apesi biso temps oyo te mpona kosala maseki donc apesi biso temps ya koteya temps ya évangile ekomi ya koteya évangile ya éternité mutu na mutu ayeba kososola vraiment Nzambe apambola bino tozali na cité Nouvelle Jérusalem de kuna tozotele bana Nzambe soki ozali awa nano yamba Seigneur Jésus-Christ te na vi na yo yamba ye azala mokonzi pe mobiksi na yo okosenga bolimisi epa Nzambe olandaka na kati ya prière kolo Yesu na ye epa na yo limbisa masumu na ngai kobanda lelo na vie décision ya kokoma mwana na Nzambe na ye kosala repentance na kozanga kotosa liloba na yo lelo na ye kosenga olimbisa ngai sunga bomona ngai kangola ngai na kota na lola na kombo na Yesu amen. En tout cas nkolo apambola moko na moko ozolanda biso numéro ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23 soki oza malade obengi tokosambela mpona yo ministère cité Jérusalem eza wana
tozali pe na misala ya ba construction tozotia ba peinture tozotia pe ba carreau soki olingi soutenir ministère nzambe kaka moto ayebi ndenge nini akopourvoir mpona yo akopambola yo en tout cas nzambe amimonisa lisusu kati na bino tokomi na suka toza na malade obingi tokoprie mpona yo na kombo na yesu priere na biso ezalaka na cité Jérusalem na triangle campus avant okoma campus donc toza na triangle kuna soki okomi na école Maman Olive en face ya école Maman Olive nde esika église eza okomona eza batola ble tozalaka wana chaque mardi 16h à 18h jeudi 16h à 18h et dimanche tozali na 10h à 13h vraiment toza wana toza ministère tozo sala ba prière toza na prière à 100 jours tozo prier pour na bato ba problème tozo prier ba kanyo toza nango bengi pour sala osamu biso pour to sabela pona yo to senga ka penza mbongo te to senga ka eloko te eza kaka ofele to sambeli ka pona yo moko tango ko yoka liloba molimo akokangola yo molimo akosunga yo vraiment kolo a pambola bino na zali sur reconnaissant na papa na biso Alvin Beya ayebaki ko yebisa biso ba message ya Nzambe pe ba sepela ile société toleka ba pesi biso occasion oyo en tout cas nkolo a pambola bino banso merci.